fièvre ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino pasi mpe mawa na république démocratique du Congo pamba te bandeko balandi boyebi ete tobende kozela bongo gouvernement union nationale oyo bamolobaki ete bakoti yango mpona bayi politique mpona bato nyonso parce que ça lokola gouvernement d'urgence mpona baaccord signé na ntina ete ya kimia ezala bongo na este ya république démocratique du Congo kasi na komona mpo nomination yango lolenge ebimeli pamba te bandeko mosusu basi bazoki ebonga oyo toyebisaki bino mena sika oyo nde bakombo oyo etikalaki momoni yango kasi tomoni mpenza te ezali gouvernement oyo kopesa kimia na kati ya république démocratique du Congo tomoni mobele ezali gouvernement nommé na posa ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mpe na bayi bayokani na ye parce que bato nyonso atie mingi bazali mobele bato oyo bazalaki na ye mpe basalaki na ye mpe arécompense bamisusu na lolenge oyo badenosaki makambo oyo mpenza toyebi ntina na yango te na banzi ete bomonaki makambo ezalaki ebele ndeko Eliezer autaki bango kokongolo coup d'état oyo bandaki basala kasi ye alobaki yango déjà avant nani abengaki ye toyoka esambiseli te nani alobaki toyebi te me na kodenonse kaka ndenge adenosaki mpe baye komona ete coup d'état elingaki bongo kosalama selon kaka bango moko nde bakangaki bagénéraux bayiki omomoni bazali kokobala bakangaka bango na ntina ete ya coup d'état wana kasi mpona nini moto oyo anonsaka likambo toyebaka kosambisa ye te ntango ye alobi mpe na nsima na yango bapesaka ye récompense na banzi ete lomoni mwana moko Eliezer azwi lisusu embonga ya bango tombolo sikasika Congo toyeli na posa ya kobika Congo posa na biso ezali ete guerre ya este esila eske na gouvernement oyo nde tozali kolika ete guerre ekosila pamba te balobaki gouvernement union nationale. Cela veut dire que basola ki na baboyoka na mipai na mipai tobandeki koyoka awa mwana mboka Martin Fayulu Madidi abombeli ye ebonga ya premier ministre akozwa bongo primature mais tomoni bisika bapesi ye primature te tomoni te me bilobele elobomaki mpenza ebele toyebi te mpona nini mpo mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali kaka na kati ya opposition azali koboya makambo nyonso oyo ezali kosalama ye alingi mosolo nde yango wana azali kokotela mokonzi te to ezali likambo nini tokoyebaka ya kosola ya koluka mwa bainvité ebele mpona kotuna bango likambo oyo na banomination oyo komoni ete bato bazwi bamama bazayiba basimbi bongo na sire makambo atali sociale mpe nini bomoni ete bazwi babiloko yango tokobimisela bino wana tomoni bato bayike ya MLC bazali tomoni Jean Lucien Moussa bati bazali tomoni bato bazali mpe ya bayike mwa ndambo oyo bazwi tomoni mpe moko Jean-Pierre Bemba akitani mpe lesika bomoni koyebala kolakisa bino kasi epesi kake na matoi bato bayike telefone na nga elembi mpona kobenga ete mwana mboka bamisusu bakotyola ngai félicitation bamisusu bakoloba na ngai na ntina ya mwana mboka mozitu na fonction na ye po bapesi ya budget tokoluka tosongola na likambo yango bato bayiki babi mozitu azalaki opposant bato mosusu balobi toyebaki na biso pamba te akomayika kokumisa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na panzi ete bino nyonso bomonaki position ya mwana mboka mozitu ezali likambo ete ekamwisa biso te ezali likambo ete epesa biso mpasi te me toyoka nano ndeko oyo yayibi opesa na plateau afungoli biso mwa nyonso fièvre ya sortie à gouvernement. Il semble que tout est déjà fait, mais retouche ya souka ils ont raté. C'est comme ça que moi je suis en train d'insister dans le président de la République que population est la mingi pour le gouvernement. Il ne reste que 3 ans. Alors il est impérieux aujourd'hui que le gouvernement Ekobima est vertébré. Ici, pour finir, j'aimerais apaiser la population. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation dans la opposition. Bazo brandir un quelconque dialogue, comme pour dire il y a crise politique dans Mboka. Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Bato Bazo vivre malamou. Le gouvernement va sortir. S'il faut dialogue, nous allons dialoguer en septembre 2028. Parce que là, il y aura des raisons. Il y a que ça là. Mais parce que effectivement, il n'y aura pas d'élection. Quand je regarde avec mon œil politique,
avec les réalités politiques de l'heure. Attendez, il n'y aura pas d'élection, pourquoi? Il n'y aura pas élection parce que d'abord, Missole Ozalate, et deuxièmement, donc nous allons s'arranger pour que Missole Ozalate. Toi, tu ne peux pas poser une question que vous êtes en train. C'est une question que tu ne peux pas poser. Au-delà de ça, tu sais que tous les Congolais, la Congo na maboko ya Rwanda. Alors, à la qui volonté que la Congo na maboko ya Rwanda, il doit rester là jusqu'à ce que le pays sera totalement pacifié à 100%. Là, Tshisekedi peut rendre les tabliers à un autre Congolais qui trouvera un pays totalement pacifié avec ses limites de l'époque coloniale. Même après 20 ans. Il faut que Mboka Oyo ait trouvé paix Nango, ait trouvé intégrité Nango totalement. Yango Tshisekedi on a pouvoir. Vous voulez que Tshisekedi quitte le pouvoir pendant que Museveni est encore en Ouganda, Kagame est encore au Rwanda. Ah non, le seul Congolais qui a pu tenir tête aux Américains, aux Rwandais et aux autres, c'est Félix Tshisekedi. Ici, l'intégrité territoriale est primordiale. C'est au-dessus même, il y a élection. On laisse Félix Tshisekedi là-bas. C'est comme ça qu'en 2028, nous aurons un dialogue pour comment faire l'après 2028 avec Tshisekedi. Très bien, donc que les opposants puissent apaiser le gouvernement et Zobima, dialogue aux années 2028. C'est quoi et même si il y a pas avec les Sango. Très bien, merci pas avec les Sango. Bandeko la ngai équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Malala premier de la ngai les États-Unis, yanga mokonzi na Angleterre na moka Big Daniel Ngenda bino moko boki de koyi de presse. Alors le gouvernement ezali kobima. Soki balingi dialogue ba kozela dialogue tina 2028. Na ngoma auto ko solo la dialogue pour élection kozala ka lisusu. Ah, Bakongo mani. Oh, ba finga rabino ezali kolakisa lâcheté ya Congolais. Moto ayiba maponami na 2018 a escroqué maponami na 2023 balobi akosolaka na bato bakongomani pour le kabulitani kimia ya est na 2028 a trompé bino que gouvernement ezali ya union congolaise nationale omoni gouvernement ezali nomination ya ye na bato na ye. Cela veut dire que baopposant radical bango bakoki kosola na ye kaka na 2028 pe maponami makozalaka te na lancé bale wana epai ya bakongomani kila mejeleta lotaki tumakale ko tokokela lokonefa mpekatu tosola likambo litali mboka gouvernement tobandaki kozala yango lebimi tomoni ete ezali union nationale te siko bangambo oyo ya opposition oyo bakotaki seke basololaki te tokoluka mpe totuna babe ya katoliko mpe monseigneur likambo nini ezali koleka la république démocratique du Congo seke bosololi te na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali koilanda lolenge ya matambe oye azali komosalela na bato na ye. Sika ndenge tozali boye guerre ya este ekosila mokolo nini bandeko oyo bazali komona pasi bakangi bayi soldat na biso na Rwanda bakozonga mokolo nini défilé oyo bakonzi bozali kosalaka na Rwanda mama la chabienne na aken mama sociale résolution nini ekobima ya motuya bayi bopposant soki pe bosolaki na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo po toponaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi bakelaki kokutala tomoni pa yambaki Adolphe Muzitu mende yango tomoni Fumwa Bwala l'homme de titrisation félicitations tomoni quand même ye azwi budget sika bapesi mwana mboka Martin Fayulu Madidi te mpona nini mpo aza kaka opposant radical maloba na ye oyo alobaka bato balingaka yango te mais bino bolobaki déjà ke baopesa ye primature sikoyo tozela nano basisi kobimisa te baobimisa ndambo ndambo baoboka lokwa examen d'état mais tomoni déjà moto moko opposition basi bapesa ye budget bosikoyo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na eside na ye eza kozela mpona nini po bolobaki soki akokota te akokotisa CG mais tomoni nkombo ya CG te bato bayike batuninga mpe bamoni nkombo ya ngefa moko na kati estce ezali ngefa oyo ya biso nalobi antuka nayebi te nakomeka kobenga po totuna soki mpe ezali ngefa oyo ya biso me bato balobi bamoni ngefa babengi nga lisusu bamoseya tomoni bongo bokoti na pouvoir po tomoni ngefa
tomoni Adolphe Musitu ah babose ya kakao ya pola ka dépasse eh ba mama missionnaire la plus 32 na mboka nita babe il faut kuyo moto Guillaume Ngangula toza ko bunda pour la République démocratique du Congo nous voulons la paix na toute étendue ya République démocratique du Congo alors c'est le temps où ba congolais ba telema c'est le temps où ba congolais ba lamuka c'est le temps où ba opposant ba telema c'est le temps oyo to loba latina ya Congo to sala oto ko ko sala latina ya indépendance parce que aliro tozomona makambu tozomona ete peuple nde aza naïve peuple nde aza la kati ya kolala peuple nde bazali ko dribbler ye peuple nde azali ko yeba te eloko ni asala esengeli peuple olamuka mona mère de Bruno na Autriche bo partager mes missions bo liker bo tia ba commentaire ba sujezo ba j'aime ba sujezo ba j'aime to bunde tumba ya ba vie jusqu'à M le number 1 océan de la presse congolaise na Gauthier Boulay oninga jusqu'à M bo partager to bunde tumba ya ba vie maman Célestine na papa Michael to bunda etumba ya ba vie batu ba s'abonner maman bonheur batu ba s'abonner maman Jenise Manga batu ba s'abonner papa Valérie Petelo batu faut ba s'abonner massivement na kati chaîne oyo po ekomi temps oyo guerre ye bitumba pe eye parce que ebele bakokweya ebele pe bakotelema sikoyo foto yeba banani nde bakokweya banani nde bakotelema po boyoki bandeko ayi deux pes babimisi makasi ya koloba ke élection ekozalaka lisusu na mboka te de mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atikali bongo na gouvernement na ye soki akobandaka akosala remaniement mpona kolongolaka bato me ye mokonzi mpe lisolo akobeta yango na bato te tikino na 2028 entre temps geste na biso ezali kaka na maboko ya ba M23 este na biso ezali kaka dirigé par le Rwandais este ya mboka eza na ntina te akabi este me ye atikali na ye mokonzi seko la seko mayi kongomani tozali kokende wapi tokomi wapi bakongomani bolingi nini ya solo bolingi bozala bobele baumbu bandeko na bino bangole bauti ko revendiquer pour la transport bomoni bazongisi yango ti la 5 ans ebongo revendication na bino bozwaka eloko ya motuya te bali koimpose bino bali komeka bino bamekaki bapouramento angolano bamatisi la 300 kwanza ntango ekomi na 800 barevendike basali oyo bakokaki kosala mpe esukaki bazongisa yango na case à départ mais pourquoi epa na bino bacongolais te nini ezali kozanga mpo bose révolutionner nini ezali kozanga bamama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe fokuya moto mpe bakoka lumumba nini ezali kozanga bacompatriote nini ezali komozanga bandeko affaire pasteur Marcelo ezali bobele kobo tolanda ndeko ya mama Blanche. D'abord, les démarches que moi je suis en train de faire, je l'ai toujours dit dès le départ, que nous exigeons une enquête judiciaire indépendante. Nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. Ça, c'est mon démarche, ça, c'est mon combat. Parce que nous sommes les Bantous, nous sommes Africains. Tabir a 10 ans aujourd'hui. Après 10 ans, il aura 12 ans. Il viendra me voir pour dire, oncle, dites-moi un peu, ma mère était morte de quoi? Et qu'est-ce que moi je veux dire? Je dirais Tabir. Et je ne dis pas aujourd'hui que si la cause est là, que Blanche va revenir à la vie, non. Mais au moins on sait que non, Blanche, elle est morte de ça. C'est ça les problèmes. Donc nous voulons avoir, nous demandons à M. Marcelo, d'abord, moi je demande à M. Marcelo, comme étant grand frère, qu'il nous fournisse de fiches médicaux, qui nous donne les vrais certificats de décès et qu'il nous remette les passeports de Blanche. Parce que M. Marcelo veut changer le débat. M. Marcelo veut changer le débat. Le débat, ce n'est pas la fortune de Blanche. On n'est pas encore arrivé là. Nous sommes au niveau des certificats de décès et qu'il nous donne les fiches médicaux de Blanche. C'est ça les débats, c'est ça les problèmes. Il ne faut pas changer les problèmes. Il ne faut pas faire l'orgueil financier. Non, ils m'ont demandé $800 000.
Mais madame, dites-moi un peu, quand Marcelo était venu épouser Blanche, il avait quoi? Pour faire tout l'orgueil qu'il est en train de faire, l'orgueil financier, non, ils m'ont demandé 800 000. Non, mais c'est Marcelo, sois honnête. C'est pas ça le problème. Donne-nous les fiches médicaux de Blanche. Donne-nous les certificats de décès de Blanche. Donne-nous les passeports de Blanche. Pourquoi le passeport? Pourquoi les passeports? Parce que ce messie a changé l'histoire. Il rencontre à tout le monde que Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie, se faire soigner, se faire des BBL. Oui, c'est vrai. S'il a l'information qu'il nous donne le passeport, nous allons vérifier les visas. Parce qu'à chaque entrée, il y a des visas. Donc, nous allons vérifier les visas. Combien de visas est-ce que Blanche avait eu pour Turquie? Ça, c'est un manipulateur. Il veut changer l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Il a dit dans votre famille que Blanche avait l'habitude de se rendre en Turquie pour ses nombreuses BBL. Il a dit ça à certains membres de la famille. Et puis Marcelo est en train de dire ça à tout le monde. Ah bon? Pour changer l'histoire. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir, madame. L'église Compassion, c'est à limiter. Enfin, appelons ça comme ça, entre guillemets, Compassion. Et moi, j'ai passé presque une partie de ma vie à limiter. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai une famille à limiter aussi. Et j'ai même des gens qui prient à la Compassion. Donc, facilement, j'ai aussi des informations. Des gens qui m'appellent de gauche et à droite, qui me disent, voilà, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Le monsieur est en train de dire, de propager des fausses rumeurs, des fausses informations, disant que non, Blanche partait très souvent en Turquie. Mais c'est pourquoi moi je demande à Marcelo, tu nous remets les passeports, on va vérifier. Mais pourquoi est-ce qu'il a confisqué les passeports déjà? Quand je lui ai posé la question l'année passée, j'ai dit Marcelo, il serait mieux que tu nous donnes le certificat de décès. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais envoyer ça à maman. Moi je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé mon email à Marcelo. Tu m'envoies les passeports. Il n'a pas remis, je m'excuse. Et deuxièmement, je lui ai dit, donne-moi aussi les passeports de Blanche. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, et les téléphones de Blanche. Oh, comme il en a l'habitude, c'est exclamé. Comment moi je vais vous remettre les téléphones de Blanche? Parce que il y a nos intimités dans les téléphones. Mais aujourd'hui qu'il est déjà marié, qu'il nous remette les téléphones, qu'il nous remette les passeports. Parce que même sur l'Instagram, je ne sais pas, des Marcelo de Blanche, il a enlevé les noms de Tounassi. Donc ça prouve... l'Instagram de Blanche. Oui, tout à fait, il a raison. Donc nous aussi, comme lui il a raison d'enlever ces noms-là, nous aussi on a raison de revendiquer les passeports de Blanche. C'est ça les problèmes. Donc, mais c'est Marcelo ne doit pas changer l'histoire. Ne doit pas changer l'histoire. Bino moko bolandi na bokebi ndeko ya Blanche Boni azali koloba la pasteur Marcelo pamba te pasteur Marcelo akomi pe kosala chantage na libota wana ke bazali kosenga ye $800,000 kasi asa avansaki bango 200,000 nde bolandi ndenge alobi bongo baza na ntina ya mbongo te atika kochange histoire osala bango ezali kaka bazwa babiloko wana mpo mwana oyo atikali na 2 ans ntango akokola excuse akotula ndenge mama na ye akufaki libota bayebisa bango mpo deja asi achange alongoli nkombo ya mama Blanche asi atie nkombo ya molonga na ye ezali bongo iyo libota basepe nango kasi boni mpona kopesa passeport ya mama Blanche akangi yango mpo na kati ya passeport nde bakoyeba mongo oyo to bavisa azwaki ezali mpe na mama mosusu aye kotémoigne alobi pasteur Marcelo bakendaka na ye mokolo ya lundi bakomaka bongo mardi me ndenge nini ye azolobakilaka dimanche donc moi baversion ezali ebele likambo yango ezali kosala mpasi yango tozali kosenga na banganga nzambe mpe kongo ekota likambo yango mpona kokata liwa ya mama Blanche libota na ye bazali kolela ezali kokweyisa mpifo ya basala ya nzambe kolatisaki basala nzambe ya république démocratique du congo bwali basambola bino yali ya lokuta mpo na nini likambo ya liwa ekoki kokoma boye nzambe aza koexpose bino parceke bwali bato malamu te bokoboma ekolo oyo pamba te soki bozalaki bato ya malamu bapaster bokoma pour pouvoir contre opposition paster mosusu aza na kati opposition bazali kolia na kati ya pouvoir te église ezala combine du village moto alobi mabe loba mabe yango babomaka bobele betieni mpona koloba bosolo ebongo mpona nini bapaster na biso bakoki kondima te bazala mpe betieni tala liwa etienne balapidaki na mabanga
mais tia na bana ko mona trône ya nzambe liboso na ye kufa na ya mata epai ya nzambe tata kasi bapaster na biso bokokende na enfer po ete bozali koboma mboka oyo tikino lelo natunaka nani nzambe alakisi ye mokoni guerre ya este ya kongo ekosila to il faut to pratiquer justice nini mpo guerre ya este sila basala nzambe wana boza bumbo moi silence de mort mais soki ezali mpona kokosa baprofesie ya lokuta ozali kobala te po esprit ezali liye ozali kobota te po esprit ezali liye ozali kosala boye te mpo liye bosi bobomi bamabota ya bato bobebisi bamabala ya bato bosi bolali bana ya bato bayike bozali mpe bapede tokomi komona lelo bakasketi na biloko bima mibali na mibali bali kosambrasane lokwa lika mosusu tala lelo ndenge bobomi Congo mais nzambe akotikaka bino te nalobaka yango on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera bokobima puasa po ete nayebi oyo ya nzambe toza babakuke mpona kozela yango ekokokisama bandeko na ngai bino moko botala république démocratique du Congo ndenge nini ezali bongo komotambola ebongo tozonga police tala moto azotekana en plein boulevard atie mpe mesa atie mpe na mesa la police mpe bazala na baotala mama na nga mboka oyo te oyo nayebi te mboka oyo eza far west bango mpe bavandi na bango comme si boulevard ya monene lokwa boulevard Lumumba bavandi na bango ndako na bango baoteka na bango à l'aise nani akoloba na mutu esika oyo mutu amoni ke eza bien asala commerce na nga akosala ndenge alingi mpola nini il y a pas un mauvais chef toloba bongo il y a que des mauvais troupes ou il y a pas de mauvais troupes il y a que des mauvais chefs bolobelanga français wala to balusa ezali nde troupe nde ezalaka mabe mokambi azalaka malamu to ezalaka nde mokambi aza mabe mpe baoyo ya se bazali malamu bolobelanga bona mare de brino ya nikota mutunga pegilo mboto na point noir bamama ya moto moto bokozimamaka te assalamu alaikum na mama jawa mpe bamizima na biso boli na South Africa na mboka ya gilo mpinga bapouramente angola na bondi ya botard de bono etayara mise kokomela bilo mamour d'angola na mokita na Florence ya matondo bido nini ekosalama mpona Congo kake ekobeta na mikolo mizali koya pamba te oyo balobaki nyonso basaleli yango te kasi balkanisation yango nde ezwami nango po mboka oyo basali yango guerre mboka oyo ezali na guerre bakoki kobimisa bagouvernement boye te bakoki konome bato boye te il faut basala gouvernement d'état d'urgence parce que yango nde ekosimba makambo po ete basala guerre esila la république depuis tokenda na état de soki oyo bapesa biso soki état d'urgence soki état de siège depuis tokota l'état de siège pepe mboso alongwa Vital Kamerhe ye kozonga tozali kotuna tokomi na etape nini état de siège na état de siège babotoli biso bamboka boni yango tozali koloba bobalkanize mboka totikali kaka na ouest este kei tondimela bato ya canal basi batie RDC este na RDC ouest seke este kei nango na maboko ya ba M23 bananga basi babimisa bagouvernement na bango po balobaki bayebi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na baprincipe oyo biso po tondima ye fo tokóma na Congo gouvernement oyo tozala nome toyebi te bayokani bango bavanda nanu kula ntina 2028 ntango ya koyeba kolongwa na maponami bango mpe balobi maponami ekozala te peuple maloba nayaki koloba na bino yango wana biso na bino toyeba nini oyo tokoki kosala mikolo mizali koya mpona ekolo ya biso tokosala nini nzambe azala na bino banso abatela bino na awa nde oseya ake kopema po santé ezali malamu te merci la Josias na mayemanso ozali kosala
Merci, n'a pas pu dire, directeur recherche stratégique et personnel, ça va pareil à l'émission Abisso. La patrouille, la mort, nous vaincrons, papa le frère de maman Clarisse, Namboka et maman ya moto mojali, et il passe à la ino ya se antelaï. Si Kabato, oh, baloba qui était basa kondomé Martin Foyel Madi. Oko rectifier malobalabino, boko lobanini, tozali bongo, ozelabino. Congo au Congolais, la peur doit quitter nos esprits. Résistance. Si katoko tuna bandeko pe bituna. Ah, koto bundaki atumba opposition. Lelo tozwi mpifo. Tokoloba langage nini. Que Dieu vous bénisse. Que vive la RDC. Tobundela mboko na solo. Totika lokuta. Bye.